mbote bande kobalandi ya tokomi wapi tokutani tokutana kaka sema lisu likola lisu tokutani bongo lelo ezali mokolo ya vendredi tokutani tokutana ba information ya bien et puis ba vérité oyo le mama kaka émission oyo lelo tokutani malgré mikolo oyo toyebisaki bino mouvement bandoki boyebi ke ndeko asali mwa accident mais lelo okozwa ba réalité ba information nyonso et pas ya mwana mboka ndeko leze lelo kongo na biso la moki ndenge nini kongo la moki na nungu après ba benga na biso na Brazzaville après ko benga na biso ko la ba nyama na Angola lelo yoki ke Israël et Comeli sur Congo à vérifier avec Israël et Comeli Congo mais ministre ba Congo à l'étranger a lobby a notifié officiellement que on va passer ba Congo le 5 juin le 5 janvier donc le 5 janvier oyo ba négociation ba Congo ba Israël ba dire ko ça ba donc biso ba Congolais dans comprendre été to ko ba israélien to nini ozo la biso ba Congolais donc par exemple kendaka ba mesure la ya biso Congo Brazzaville ba benga na biso ko ba nyama ba kufa ba miso ba serviteur ba morgue ba image ça na to comme wapi ya Angola bien bozo la ndema mesure ka kuna lelo oyo Israël a commis nini ekoleka mboka biso Congo na mboka biso Congo to la muka na makambo yo na ba élection maponami tozo kende wapi oyo ba ndeko ya opposition mokolo walo ba lobi boye machine à voter non grande marche de démonstration mikoloza ko ya Rolanda yango et puis samedi oyo bazala meeting ya munene na Lubumbashi na Katanga de bazo préparer que les ça meeting na bango après meeting on va bazo préparer grande marche ya marche ya démonstration au Barosala donc ce n'est pas marche de salam donc marche à démonstration par l'Axabino de quoi ils sont capables pour la machine à voter et à la tête de l'élection élection bango ils ont sans machine à voter les deux autres mon amour de connaître après ça de détails et ba information ba sujet au développement nini école kana mo na biso Congo mbote ndekoleze mbote Didier Kiko Congo na biso kotoyo bazo benga na biso kotoyo bazo sala biso boye et wutaki bana na Brazzaville a bengani biso kula banyama to longwe kuna to kei na Congo Angola kaba ndeko ba voisin lelo oyo Israël a commis biso ultimatum le 5 janvier bande kwa Israël batika mabela Israël oyabisi oyambaki makambo na ndenge mona mboka makambo wana même temps oyoki ba repousser moi moké jusqu'au 5 janvier c'est parce qu'il y a eu une petite passion kobengana bango izalaki kobengana bango à l'immédiat quand il y a eu une pression ya ke maponomiezo ya mezaya ndenga bien te na le 23 décembre nde balobi ok tochi après maponomi ce qui omoni bana bakomi kotima ndaku c'est que na ndaku wana problème ya yango zomona tolobaka chaque jour ceux qui se mettent dans la distraction pour créer diversion côté les manabango mais il y a cette histoire là qui perdure qui persévère ndeko moko komelinga makambo yangola lobi ndeko eleze eza kobengana batu baza en situation ce qui irrégulière to ba congolais te n'Angola c'est parce que l'Angola a décidé que na ba zone minière batu ba vanda te ba paya bazala wana te bazali ko exploiter parce qu'il y a eu des problèmes mais tozo zonga na mboka na biso Nambujima c'est une zone minière. Qu'est-ce qu'on respecte là-bas et l'autre mon côté? Tolongwe kuna tokena est et l'autre zobo misabatwa. Les anines. Les loyers qui makambu il y a exploitation ce qui a pétrole na lac Edouard. Oyo koboma ekobebisa écosystème. Ekoboma bambisi bato ba vivaka grâce à bambisi na nini bakozala en difficulté. Mais si les autres prennent des précautions en amont, biso to ali kakao na lobaka chaque jour. Je viens d'un documentaire qu'on m'a envoyé. Rwanda, Rwanda. Va exploiter et l'eau qui peut exploser pour matabat. Gaz butane sur les lacs. Va exploiter yango les lots va comme il transformer en haut et zo pesa courant. Mais biso ya biso parti exact parce que là que wan là Kivu ezawana te pembeni ya Goma. Baya awa na Congo to solo la pona ko exploiter gaz oyo au lieu un jour semer ba dégâts et boma bato to ko diko transformer les dangers na eloko moko ko servir population ndenge to vivaka ezaya ba commission moi ma part c'est combien ce qui est un projet nyonso na Congo ya liboso ezai moi ma part c'est combien muto alingi bazo bosa na un projet
eza prévision ya makambo ndenge kosalema na ndenge koaffecte mbongo eza na place moko te batiaka mbongo moi c'est combien te moi je vais gagner combien eza te. Alors na Congo comme commission ezwamaka te na mutu oyo à travers qui on pouvait signer ce contrat là bato wana bazongo et beaucoup de projets ezobebaka ndenge wana lelo Angola bakobenga na bato c'est de leur droit et sa responsabilité na bango. Mais ce que nous déplorons en Angola, et que nous imposons aux Congolais en Angola, nous déplorons ndenge bazali ko maltraiter bande konabis. On est en train de tuer, on est en train de torturer. Ndenge image moko otokoti kola kisate parce que ça fait mal. Ça fait mal, ça fait très mal. Et partout bato bazotindela kanga yango. Et ngai nazaka allergique na violence à modèle loin. Je n'ai pas le temps. Biso tozaba boka ramte, batu bakataka batu mitu. Biso tozaba congolais, tozana ndenge na biso. Biso tozaba génocidaire te, batu bakataka batu ba machete. On est des fois allergique, ya kotala ba image msusu. Ngai nazalaka allergique. Nalinga komona makila mutu te. Ainsi de suite. Ba violent, ba assassin ba yebi ndenge bazalaka. Na ndenge ba lala kana ndenge. Yango moni ba se droga ka avant que balala. Yango tango komona Didier bazwi ba décision mboke kobonga ndenge nini exploitation ya minéraux ezate nalandi ministre ya économie ya Kenya Lubumbashi il faut ba matisa masangu talo pambate zambi mutu apesa masangu akale. Qu'est-ce que nous n'avons pas nini tozo zanga eza mabelo bilange koti bokoti ko kata bilanga ba Congolais ba komi autonome par rapport à l'alimentation nyonso utaka libanda mais na munoko kaka souverain. Nous dépendons Zambie soki akangi porte c'est tout. Mbujima itangu batu baye bazo somba diamant bake batondi na zone minière na Mbujima ndeko moko akomele jinga lobi omoni tangu tozaki na Mbujima soki okoti na polygone ba blondo ndenge bazali ko benga bango bakoboma yo ainsi de suite. Papa Nangola est-ce que ça ba yebisio ke bakeko kota na kacha nini. Les problèmes que nous avons, j'avais proposé ça lelo Mbujima ekufika ça ekufi bazwi batutu kotanga batu bazotanga te batutu na jama mutu akeku na lokoti mwa jama na ye soki akomi ye wana boss asombi la mana tongo na pokwa ateki parce que ayebi nenga ko gérer yango te. Bazobenga ba mwana akosomba elamba na 7h asomya ngo peut-être elamba ya $200 na 14h asteki ngo na $30. Amélia il ne sait pas toloba na batu boye tous les comptoirs ya diamant na Mbujimai ba imposer bango biloko misatu olingi ko sala comptoir awa d'accord ya liboso ba travailleurs yo ko engager il faut saler la bango nini o sala l'école bana bakotanga parce que za mutu amongo za investisseur. Il faut ça la place à vendre sa batunaye. Et ensuite, il faut que ça lisa bilanga. Et là, comment côté tout ça boss. Et voilà là où nous sommes. L'Angola compris. Nous dépendons Didier nazo comprendre te mboka oyo. Yangonga na koloba na batu. Si nous ne faisons pas quelque chose nous-mêmes pour notre pays, si nous restons en observateur, en juge de tous des autres, mais on est complice. On est complice. Ozawana kakotala. Oya sali boite. Nene na zongo na campagne. Batu mususu komela kanga. Ozolo ba makambu ya papi mboma te. Na longwe kaka ngai tamu. Est-ce que botala kanga bien? Na keko vendre la makambu ya. Donc, qu'est-ce que moi je vais gagner dans ça? Na kozwa nini? Na lobia. Na kozwa nini na katiwa? Na papi mboma. Na batu basala ki soki ndenge nini? Bango ba yebi monde na bango. Ba yebi nini basala. Ce n'est pas à moi tambo ne bokoya koloba so yineni. Ngana za kuna te. Na moni mususu wana babimisi. Otala candidate soki afuna soki ndenge nini. Mais attendez. Soki olie biloko mbwa, il faut zala na mbango. Ba information to ki ya ndenge nini. Mwana mwasi wana zala ki soki kobimana ba beret rouge ya pe perdu. Du coup, aye ko changer kuna akomi soki pa olenga nkoi. Soki kaka ki candidate soki ndenge nini ba mususu bazolo ba komaki likangu j'utilise le conditionnel parce que nazana précision te akomaki soki likangu yaye olenga nkoi soki ndenge nini pona ko prouver ye nde bazwi
basalisi biloko wana et pas ancien copain na ye ya pe perdre béret rouge ba béret rouge oyo bomonaka ya pe perdre nde asalisi ye azwi abwaki ye yanga eza wapi na pe perdre na olenga nkoi bango nyonso baza nzela moko nga nakokende kokota makambo wana ya likambo nini je dois laisser mon temps na banda koloba soki ndenge nini. Moi je ne suis pas là pour na makambo wana. Donc Didier, je pense likambo ya bango balobi de développer bango makambo oyo tozomona photo zo séquence la Facebook ya ndeko Félix Tshilombo Tshisekedi na ndeko Museveni et puis expliquer bango ndenge nini Moïse Katumbi ndoko na Kagame de décision les rendre ba na poto ba diaspora na yo otolingaka mingi ba problème mais quand on expliquer ba photo je vais nazo expliquer boy dans la diaspora wana il y a ceux qui pensent que l'occupation ba balobaka teza occupation oyo ngane pozaka te ba oyo balobaka occupation ezaka Rwanda te tant te poser ba question na lobi mais si c'est l'occupation a commencé en quelle année? Incapable de répondre à la question. Comment on a comme toi titibé? Je ne suis pas là na ligne comme Ninouana. Et puis ba yeba lobby, bon, ba occupant ezaba tutsi na ba puissance wana ce sont les Belges, ce sont les Américains, ce sont les Français. Oh balobak. Mais tant où Moïse na Félix ba kutana kana ba autorité belge, ba autorité français. Tant où ba kutana, il y a eu une photo awa Macron a pesa Félix Mbote dans la foule. Pourquoi on n'a pas fait de ça un problème? Moi je pense que Mutuna Nenga Kosala, on ne doit pas vivre, je m'excuse beaucoup, des formations en politologue. On ne doit pas vivre en ce moment, on est d'accord réfléchir le col à Kinshasa. On ne doit pas vivre en vase clos. Non, nous vivons dans un monde planétaire. Et comme le col à village planétaire. Mais tant qu'au Kotala, les lots qui ont un problème dans la Zambie, tous un problème dans la Brazzaville, tous un problème dans la Angolais, bien que Bazo Benganabiso pour le moment. Donc sur les 9 voisins, tous un problème dans Batumisat, Oyo, Rwanda, Ouganda, na Burundi. Batumisat ou un tous un problème dans Bango. Il faut maintenant connaître les dessous des cartes. Ngana Kendagi na Félix, Ngana Kendagi na Moïse, Oyo Bakendagi Kolobana, et Ngana éviter. Mais j'ai dit une chose, je pose la question sur une chose. Lelo, Kagame va faire passer Toyoki, Likangu Naye, comme président, il y a francophonie. Tant où il y a Zoleka. Mais Toyoki va tout ça la makele l'été. Rwanda est un pays francophone et comme un pays anglophone. Mais tant où Zoleki ça, il y a des questions de fond. Koyeba, qu'est-ce qui se passe entre Batouane et le puissant? Parce qu'il faut reconnaître une chose. Ce n'est pas que yo longwe ao, oye binenge to ali ko vivre. Ozo vivre pas na bango, mais ozo lo ba ke bato baza ba démon. Oui, baza ba démon. Mais OK ko vendre pas ba démon. Donc, il y a des analyses, il y a des questions que moi je n'aime pas aborder parce que deux fois motivation, il y a qu'à déplacer Moïse Katumbi à Kendekokuta Nana Kagame. Ngana bien goûté, je n'étais pas là. Motivation, je suis à Kinshasa. Motivation ya Félix et kokende kokuta na Museveni ngana ebi angote. Mais il faut boyeba une chose. To vana na Mobutu wa bambula na bambula. Kaka ba négociation ndenge ko salema. Mzee Laurent Désiré Kabila leki nzela wana ayeko benga na Mobutu. Alors ceux qui bango balobi non parallélisme des formes et des compétences. Ezako lobake ba oyo batiaka batu. Ba kotipe kolongola bango. Mais où est le problème? Je ne vais pas en faire vraiment un problème, mais c'est à ceux qui pensent qu'il y a des choses à nous dire, s'il y a d'autres révélations, de nous envoyer. Ok, moi, déclaration et opposition, c'est tous les 7 candidats. Oh, il va se faire lobby. Moi, déclaration en général, il va lobby que biso to kende élection té na machine à voter. Et puis to ça la marche, il y a kafu, il y a démonstration. Mais ça mène dans meeting, dans mon na Lubumbashi. Moi na moka réaction ya maki on ndenge. Soki équipe to komi wapi to zalaka na makoti to linga ki to kweya na Lubumbashi. Équipe to komi wapi zakanga te. To linga to tindiki. Ko revendiquer ko marché, c'est un droit constitutionnel. Mais lo konga na linga kate, soki to lobi to kende avant, to ke avant. Et non ya ke to kei to zongisi. Tokei tozongisi.
C'est la position. Les autres qui Jean-Pierre Kalamba, bon, la loi, voilà la loi dit ceci. Bon, osons sentir une contradiction dans la réflexion, pas de cohérence dans la réflexion. On ne doit pas chasser les gens. Bina Bolobi que, non, la loi ne dit pas que Tokosala Makambu Sirba d'une certaine concertation. Alors, pour Nani Bozokuta Nabat. Pourquoi le baké biso toza semi toza indépendant Tokuta Namutute, Tosali Makamu Nabiso. Bozokuta Nabatu pour Nani. Bozokuta Nabangu pour Nani. Vous organisez les élections. Pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait des acteurs. Pour qu'il y ait des acteurs, il faut qu'il y ait des électeurs. Ainsi de suite. Donc, ceux qui tozo salangote, que toujours qu'il y a Makambu Loko encore, il y a beaucoup de bengana bana Loko la bana mike. Et c'est en ce moment qu'il faut que l'opposition démontre sa force, sa puissance, ses stratégies. Pour stopper, parce que les gens qui sont tant que na Kodjo, na Oya, tous ces chanteurs-là, les trains déjà partis, il n'y aura plus de dialogue, ainsi de suite. C'est ce que derrière Kolobana Bango Bongozong. Tiba Zonga Saint-Sylvestre, et c'est la même chose. Maintenant que Tshisekedi n'est pas là, que ces leaders, oh Basangani, Basala quelque chose, mais Basala Lokola Batu a commis les latés, il faut qu'on la kisa qui mobile. Si Maya beaucoup Tanio et Salamaki, Biso Baye opposition, na Batu ya conseil de sécurité, Bazalaki ya Mokolo ya Poso et les Kaki, et puis, Kokutano, Tokutanaki Mokolo ya Misato le 10 octobre, Biso ba candidat président de la République na CNI. Tolobi Boye, Biso bana ya opposition politique. Tolobi ke toko kende na élection. Tolingi ba élection il y a le 23 décembre 2018 et ça le manambo kanabiso. Élection oyo tobenyango crédible, inclusive, transparente. Tolobi Boye, comportement il y a monsieur Nanga. Oyo alakisaki tango tokutanaki comportement na ye ezaleli na ye na kotala na bandeko yo ba candidat président de la République to ndimi yango te ezali mabe atosi ba candidat président te tolobi lisusu boye to boyi makambo yo seni elingi kosala na makasi a imposer machine à voter na ba candidat ba électeur fictif tolobi lisusu boye que avant tout ça la commission technique au Seigneur bengi commission technique il faut liboso to silisa makambo mi balé oyo ya liboso makambo ya machine à voter est-ce que zali légal etali elandi mibeko ya l'état toté makambo ya bato yo bazana ba empreinte digitale te il faut aussi lisa makambo wana avant commission technique et salema tolobi lisusu boye malgré bonne volonté na biso seni elingi kolanda biso te elingi ko engager discussion na makambo mibalo tolobi te sikoyo tolobi na ba congolais nyonso biso nyonso tozali na besoin ya tina ya mboka moto na moto a se mobiliser na cadre ya ba action yo tokosala oyo tokobanda ba action wana yangoyo ya liboso mokolo ya poso oyo ezali koya samedi 13 octobre biso nyonso bana ya opposition tokozala na Lubumbashi pona meeting ya mibale le 26 octobre ya mobu oyo tokosala marche minene pona ko protester pona koloba ke makambo oyo nanga azali kosala na processus électoral tondimi yango te yango wana tosengi na bana ya mboka nyonso na bato ya société civile baye ya politique bana nyonso ba Kristo ba musulman ba nani ba bouddhiste to sangana po to memamboka liboso moto moko atikala simate po lobby to soit alternance démocratique ou encore alternative ya gouvernement po elongola mboka na biso
na bozoba oyo balatisi biso. Merci mingi, lokumu ezonga na nzambe. Je pense que bande konanga Congo eza mboka na biso. Toza na moment où il y a que chacun puisse jouer un rôle. Et c'est important. Mais ceux qui côté la moninga, ils a passé. Mes condoléances encore une fois de plus na monsieur l'abbé. Et bien me kobima lelo et cause la exposé na mushi croisement nyangwe et kobima nangaliem et bien me aller kinaye bande ko ya RDC monde maman Pauline Lumumba maman Tina Congo maman Perpétue papa Adrien bino tout ba JBK ba ma sœur José ba maman Blandine bande ko tout oh ya RDC monde papa Pierrot Ngadi. C'est l'un des staff, de membres de staff, où il va perdre l'équinaïe. Il est important. Il y a quoi appeler, il y a quoi bengaïe, de l'assister. C'est vraiment important. Bandeko tout y a RDC monde, parce que c'est une famille. Il y a mis balé, dengue tolobaki, ils ont l'équinaïe sur chance, ou en Afrique du Sud. On a l'obaki na batuke, aux ana posa ko somanda kukuna, aux ana posa ko luenda. Ozana posa ya contacter jeune monsieur là. Ce monsieur sérieux. Olia ke ba kende ko rouler yo na sima ozonga ke na kenda ki Afrique du Sud na zonga wa porte-monnaie ki. Parce que ba réalité pe ils a poussé. Vous rêvez d'acheter, de vendre, de louer ou de faire estimer un bien immobilier en Afrique du Sud? L'agence immobilier Yellow Star Housing vous accompagne au quotidien dans tous vos projets immobiliers et vous assiste dans toutes vos démarches. À chaque étape, une équipe professionnelle fiable spécialisée à votre écoute. Yellow Star Housing vous conseille pour la réalisation de votre maison de rêve. Ensemble, réalisons vos projets d'achat et vente immobilier en Afrique du Sud. Yellow Star Housing, vos besoins et notre préoccupation. Voici notre adresse. 37 Lensboath Street, Robert Chan, Johannesburg. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au plus 27 11 11 680 04 72, plus 27 67 036 16 06, plus 243 99 81 76 630. Yellow Star Housing, vos besoins et notre préoccupation. Donc merci na bande konyo surtout. Tokoya kozongela masolo oyo toyoki lisusu ya silo oyo babengi silo de la mort et bombaki bato parce que là aussi il y a un flou na niveau ya 5e rue na bande ko wana ya fab oyo boyebi ke bato bakufaki to boss na mwamuke boni santi ande na biso penge Fofana bande bazo ko mituna siko akomi ndeni naza wapi to kusana nini pona ndeko na Fofana e penge oyo to pesa ki tranche ya mouvement ya bandoki azama lamute. On est en train de se battre pour na kokende ko salisa encore beaucoup plus ba radio na banini pour que akoka ko zala yango moni il est absent azama lamute. Je pense que bientôt là to koluka ndenge nini ya komemaye pour beaucoup plus d'examen parce que à tout temps na mutu puis awa na pena makolo c'était vraiment un choc. Mais je suis en train tant on a zo sala analyse ye azaki kokumba moto te ba memaki na moto mais mutu kawane ye tuti kaka ye akwei kuna moto a moto atikali kuna epi bakim ya info. Merci mon amour. Merci. Merci mingi na bande ko balandia to ko moi bo tukula na bongo mwana mboka ndeko les ndia si décortiquer be information sur tout na mboka na biso Congo a PC santé ndeko na biso penge Fofana ce qui bozo mouvement ba de ndeko a 5 mois a 5 accident donc azama la muté azaba soin ozo joie oyo ndeko les azo ko landela ye ndeni akoko bunga po azonga na musala o bande ko sala na mouvement ba ndeko to pesi mbote mine bande ko so landa biso ba pa Jeff Madia Jeff Madia de bande de Paris to pesi mbote bozo toujours pointer scotché dans le magazine avec le comme wapi ou il peut se donner information il y a solo vous avez plus branche dans votre ticaté vous baquer moi les bureaux ne sont le bana oh parce que réfléchir dans Brazzaville oh pas ces abou ce beau ça bilanga il y a un moni RDC monde et botami peut y a pour couvrir et à renforcer social il y a pas congolais tout élément n'est pas de comme ça témoin maboka mususu place web RDC monde ko botama
na makambo les hommes bazo réflexion na Israël bazo réflexion na Angola bazo ceux qui te réussir au sala makambo RDC monde etelemi makambo nyonso zo mona wana to ozaka na bassin moko oyo ko bima na kata monde RDC monde parce que sunga ba congolais nyonso to bima na bowumbu na pasi oto zo na bandi ko bana ndiato ko mwapi ndeto suki na malabo na maloba ana kimi ya nzambe boboto ezala maboto na nyonso mutika malamu